Kazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua... Mote mingi bana Luanda bana ya Kimobimba nondeto esarabino kaka loleto ye lote esko sala no analyse ya debu ndena esarabino ozama solo to la Luanda to solo la Luanda donc émission na bino na JNZ News TV place ni bolanda place ni bola bozaka ba information ya solo na chaîne na biso ya kitoko vraiment émission na bino para ya votre homme serviteur Yves Marcel lolo na yoko la bino injustice ose salama na mboka ya Luanda à propos ya ba acteur comédien au bauti Luanda bayaki Bautaki Congo pardon Bautaki Kinshasa Bautaki RDC bayaki na mboka ya Angola to mona ki baida bayaki to mona ki ba mukwata bayaki to mona ki ba mabikisi bazalaki awa ba kela yanga ni bazalaki awa mais to moni lisusu ba musicien ba banani baptiste comédien na biso lokola pulu mabanga bazalaki wana to mona ki ba bengseki ba musicien ba baptiste mususu awa ba comédien awa na kati ya mboka ngolo bazala awa ba bengseki bango propos que non ba ya pe ko ba rejoindre bango na show bazaki nango na Cine Africa donc moto yebisaki bino to ye pena to sala analyse donc trop c'est trop parce que to zo ba théâtre oyo baptiste na biso o bazana ngola valeur eza ou bien exaté valeur eza ou bien exaté biso to moni ndenge bayambi baida awa na mboka oyo to moni bayambi ba mukwata awa na mboka oyo to moni bazui bango à partir aéroport ba memi bango tina ba hotel balali na hotel ya bien to moni lisusu oyo bandeko na biso Baptiste na biso comédien bazo ke ndeko tambusa bango bazo ke ndeko laksa bango place ba prêtre bazali bato basunga bango ba médecin o basunga bango bato basunga bango to moni ba ye basungi bango ba ke donc ne bazongi na ba kela ba cacher ya bien ba kela ba lari ya solo mais bango na batikali na nini bango batikali na nini donc na yo senga bino botinda ba SMS de lo ezalelo faut que lo ba faut que solo là parce que to yebite ezalaka nini na biso ba Cine Africa na biso mo to beta ngote o ma pe ke bango mo basangani ba bengsa ndenge ezalaka ba beta ngote mais numero kaka ba mo to yeleka na quartier artiste ngana artiste mwa mo akanyina mo suki na artiste ba Cine Africa o faut beta ngo bino mo kote na bezo profiter kana sina ba ida bo profiter kana sina ba mukwata bo osana na sina nani bozui bango bo komi kotambusa bango oui c'est bien sûr il faut tambusa bango pour aller Angola sika ou ba Luanda sika mais valeur na bino quand même d'autres ba valeur vous allez ka tam somona bozo vimana ba bisonga na artiste o ba kama kama na artiste mais lelo ya ndoko na bino ba usi di banda ba ye na mboka na bino na boko mita sima na bango to basali mama na plein to moni plein o basali to moni bino mo moni spectacle kitoko makasi donc ba sepeli ce qu'on a Luanda awa ni na ngo ça la rappela ni na ngo na biso ça la rappela ni na ngo na baptiste na biso bozo zala mingi ka babar artiste amona toa azotambola toa o mona artiste ye wana nzela so tuno ke wapona koma na kota palanka na koma na kota sapu donc aibi ke akezo mama tolo robete mama tolo mo bobo azoka moyen de vivre non artiste faut créer ka artiste faut na esprit à créativité ba sal lokola ba Olympia ba ni longa ba Olympia ozana na mabor awa ba sal lokola ba Cine Africa o biso to ko beta ngo bo sangana tamo 4 mois 5 personnes bo epi bo sal pe maman la plein bo zaka na ba succès o to ka ngana na succès ngana kangi mabor ngana kangi palanka ngana kangi petrangol ngana kanga boy mais to moni minoka na sima baida ka bozo la ndala kaka basima baida bozo pata kaka to la ba SMS na nulo benga
bokoma pardon bobenga te bokoma téléphone yango nazana mapena na maboko nazozela na tanga ba SMS na bino toyeba ezalaka nini boyebisa biso émission nini spectacle eleki ndenge nini bo tindela biso ba SMS vraiment donc tolobela Luanda nini nango ezosalama na baartiste na biso yango boni babidibidi balobaki bakozonga na bango Congo te mpona kimotema mabe mpona kimotema mabe eza na Congo bango bafandi na bango ame lelo mpe tomoni bidibidi aleki mpe atravaille mpe na bango banini donc ça veut dire quoi baartiste na Congo baa na succès oui baza na succès maintenant baye na mboka na bino awa bien plus faut lakisa wango ke biso mpe toza na succès tomoni ba isolé ba tumususu babengi bango te ndeko bave joka tomoni bango te tomoni ba mama moyindo te mais pourtant bango baye na mboka oyo fallait ba mama wana bazala awa na lebi bobenga te botinda ba SMS s'il vous plaît botinda ba SMS vraiment OK botinda ba SMS bobenga te botinda ba SMS boye na mboka na biso boye na mboka ya Angola boyebi ke toza na baartiste ya mosusu mpe baza awa neti bamama na bino bamoyindo mais tokomi awa bobengisi bango te toyebi te organisation moko osalaki ndenge nini ekomi fo journaliste akende kozwa nini kuna fo apesa 10 000 kwanza apesa mwa quelque chose mpo kota ke ozwa image presse vena ya Angola fo akende kozwa image na nini na Sine Africa fo apesa nano quelque chose organisateur ya presse soki bazalaki banani soki bambongo wana nyonso bapesa bato bakende kozwa image yana ekendaki wapi batia yango basali nango nini na matanga mira ese ezali mpe kaka ndenge moko fo ozwa image fo mwa 10 000 kwanza tozwi bambongo topesi me tomoni eloko moko 10 000 kwanza yango esali te nini ata na organisation kende tosomba ta mamira ese mwa dra nde ekende rien mpona nini kimotema mabe olingi kosila te mpona nini toza biso na biso bato osala mosala moko me bolingi komema mosala yango lokola bino nde bokoma bagenie na makambo oyo mpona nini totanga na SMS ya ndeko na biso ouais tomoni ndeko na biso ya mwasi ngai madame José na sapu na madame José na sapu na komika kaboy baartiste comédien ya Congo oui baza na succès mais bango moko bayebi ntango bayaka Luanda badominaka na bango oyo ya Luanda mpe ya Luanda balingaka bango bazala bayaka mpo bango mpe bakoma bazala na succès na nsima na bango we mama ye alobi mama ya biso na sapo alobi deya ke no bango balingaka baartiste ya libanda bayaka mpo bango mpe bazala na succès mpo baprofite na succès na bango nde tomonaki bamisusu bazolandalanda ezalaka nini nango image eza nango eloko te moto akokeya akota zwa image na ye akota aloba na ye akota sala nde mwa interview ekomi kaka lokola biso ndenge toza na organisation wana biso ndenge tozosala organisation wana fo pesa mwa 10 000 fo pesa mwa 5 000 donc nyonso wana kaka mpo basangisa mbongo apres bake na babar babengi bango bapatron babengi bango babos bake kopanzapanza yango na bar natanga susu message bamessage ezokota oyo eza tolobela Luanda émission na bino ngai kombo na ngai Kaba ngai kombo na ngai Kamba naza awa na Kikolo nazolanda émission na yo vraiment kitoko na elengi ba artiste comédien ya Luanda bakamisaka biso ti lelo tokamwaka bango soki bazalaka balingaka nini to bayaka topesaka bango bambongo na eloko basalaka nango ezali te tomoni bayaki mais ba artiste congolais bayaki mais ba isolé pe ba artiste mosusu oyo bautaki Congo bazalaka awa oui tomoni yango toyoloba yango tozoloba ndeko na biso na Kikolo yango tozoloba bayaki mais toyebi ke baza ebele awa toza bamama moyindo baza bavejoka baza awa toza na bavetakinga kutu koko na biso kutu takinga baye kutu bakutana te na papa takinga te papa takinga azalaka awa donc baye bakutana na papa takinga te basali spectacle bango bazwi bambongo na bango wana bazozonga na bango donc tozwi susu SMS ya motu moko awa tomoni koti ndeko na biso Alain azana na Ojainda ndeko na biso Alain na Ojainda lobi tomona ke fedima wana tozaki wana na Sine Africa donc lekaki kitoko makasi mais toyosenga kaka na bandeko na biso baartiste
congolais bazalaka na Luanda awa bino pe bozala na organisation pe bobeta basali wana toya pe to soutenir bino batali banda kaka mutu bazoya kozwa mbongo na bino bazo kende na nous. Merci vraiment ndeko na ngai namoni message tindeli biso namoni message tindeli biso donc to biso moko to beta rappel biloko ngo to sala rappel musala wana to kanga mapebo sala bozaka ba association bosala ka to ngona bino ba réunion ba palanka to ngona bino ba réunion ba sapu wana o to kema réunion association o ngai artiste ngai chef ya ba association ce qui me ni bo pesa na bino mo akombo boyebi mais to ngona ka bino to mo spectacle mo boye ata na école to ngona makamana ba kongo ozo mo bokete na école boko sexa bana awa to ngona ngote bino zelaka so waninga ba ye bino beaucoup de ça on a artiste pour ça la publicité on ça la banque publicité mais et là qu'on a banque ba ko so mbongo kwa kenango ouais ndeka toujours bakaka to donc toujours baté toujours comme moi ça nini à navigateur azaki awa navigateur awuti Congo aye ya beti spectacle na babar obo yeda minene aba sala minene awa aziba mbongo akei kaka nenge moko oui bazana ndeko na biso ba congolais bazana ndeko na biso artiste tu veux soutenir bango baye na bino to bokena bamboka na bango biso supe bazakuna ba président jetem bazakuna tozo baté position na bango ezana nto bino na bango na banzonzi ngite nde ba yebani pete ba fan de bazakuna donc tozo baté position na bino zambeni ba yambaka bino te tant bino bokenda kuna ba yamba bino to kufela awa o artiste mo ka kufela ki mutu o akuti artiste mo ka kufa ki to kufela ki artiste ba boye ba kufi na Rwanda awa to mona ta kuto bango ba sa ta cotisation te gratis ndata mbongo pe ya ke po artiste congolais ba kufa ki mais soki kaka bango ba kufeli kuna soki kaka bango ba kufeli kuna comme lokola problème na Rwanda et comme lokola problème na Rwanda faut tchaka mongo so ibo tshembo ngoto ba ko ngolobela bino faut botinga mongo ke Congo mongo po mongo ba ko tcha et biso su les autres koto donc to yi bakate ça la nini yango et ça la nini yango soki bongo théâtre on a kona ngole sila nango botika na mama ko groupe théâtral on a za artiste on a za président o soki ni ba kombe belebele bino pesa na kaona to mona ata pe bino te mais to yi ba o wazo ka chaîne ko ba jetem ti ba jetem bazo ba le kala ba TV na ba RTG to mona ka bango ba mususu yebi yango to so le kala ba chaîne ni ba za ba artiste zo ata jetem ku to le kala TV mais à quel Kinshasa to yi tende ba ya mbeli to moni te ke jetem bazo zo yi biso to zo ba mama étoile awa to zo ba maga ba ya gabi awa to yamba ba mama moindo awa to yamba ba vejoka awa to yamba ba bidi donc to yamba ba te belé na mboka oyo to zo bango to yamba bango kitoko bo yamba bango bien e bo sese bango ba spectacle bazo ya mbongo bo yakse bango oyo prêtre oyo bo ba benga ka intel oyo mutakabaka bala mais ya bino tango kindaka tango kindaka boko mara bandaka ba famille boko mara pa ba famille bela la kana ba hotel na bino mo bozo futela obenga ya gabina za déjà na za makamna osala obenga na hotel na za déjà na za makamna donc ba yebi nge ba yeba kana bango bino te botika ngo forcer to zo SMS mo na moni koti ba SMS e kota ouais pap ouais na ndeko Tony a komeli biso azana na kikolo ndeko Tony Amadou na kikolo donc ya komeli biso boyo bo bangaka na bino makambo wana te ba congolais bazala ba artiste oyo bazana ngola baza pe kaka ba congolais bango soki bakenda kuna te po succès ezalaka te stolo ba yango déjà bazalaka na bango na succès te batika komi tungisama. Merci ndeko papi et ndeko Tony vraiment na kikolo toujours sous ndeko na biso Jean-Pi toujours Jean-Pi Malamba nous ta komela biso déjà la congolaise alobi un navigateur ayaki ya lembongo bango pe ba lembongo siko tina ya ba artiste na biso comédien ya Rwanda ezani kaka kotambola na ba bar yango to lobi bazaka ka bongo kotambola ta ba bar bazo ba yoko ba sala te ba navigateur bazo za mbongo na bino awa ba yida bango na ba yida sisi mbongo na bino awa ba muko ta bango ba attention ngo ba yoko wana bo kena bo ba province boko tambisa bango wana surtout yo na yebi otika la raté yo na yebi otika la raté olingaka ko landa kaka yo otika la raté yo alors moi pour municipal de désordre o ngai na tika ndenge nini ngai ko tuna ngana te yo kanga yo de to biki kanga da lwana nyoso na obete space nini
Ça va pas spectacle moko tu peux bailler pe afuti ba mbongo na bango baye ataka na ba auto tanga kombote ils en ont un mabor wana bo c'est le spectacle ba tu baye pour ton mbongo pe ko na force pour ton mbongo pe ko na force quoi donc toujours mon ba SMS ko ta toujours tanga ba SMS na tangi so SMS ndiko na biso tout en sous SMS ndiko na biso vraiment beaucoup na biso de bengate beaucoup na pena bo bengate beaucoup na pena bo bengate ndiko na biso za na Congo Brazzaville merci bande ko Brazzaville na mo bo tinga ba message belé ndiko na biso za na Brazzaville ici na lobaki déjà yango ici na lobaki awa na Brazzaville biso toza na poto tozo la émission na yo ya toza na poto de na lobaki yango que ba artiste ya Angola ya ba groupe théâtral biso pe tozalaka na Angola bazana bango bazala na bango ba artiste te bazala batu moko ya ko meka kaka ndeni art et salamaka merci ndeko na biso na Brazzaville na poto donc bino moko bolandi tozolingi pe bino ba artiste ya Angola bo sala pe ba spectacle na bino ça la organisation na bino bosala pe spectacle na bino to kepe place boto beti to songi pe place boto beti to tikaka ko landa ka batu botikaka ko landa ka batu o intel bazo uta bazo ya wana c'est jour wana ba mona ozo danser yo to zo ya mabango yo to zo na organisation na bango bango ba ko ya mabino mukolo nini bo sala musala bo travailler succès na bino pe eyo kana pe na Congo bo yo ça peut succès na bino na Congo po bango ba zo na valeur ce qui est donc tu sais que tu as besoin de mango c'est que tu as besoin de mango pour que communication ba baye déjà au bango de l'histoire na bête de na Sini Africa wana nesta bête de na Sini Africa wana au bête na sima batu yo morote pour to yo bino ndo salaka donc kala mingi te polémique ngi banda ya ngai kutu to to ta faire Sini Africa na cartonné mabe mais yo peut être spectacle na yote batu baye bafuta baba bien na baba kota donc merci na baïda ndenge bozo pesa succès na ba artiste congolais merci na ba moko atande bo suko tombola susu art ya bangolais ya ba congolais na kata Luanda merci bo tombola susu ba théâtre ya o nyoso basala théâtre na kata Luanda mutorobo ya bino azate bo suko pesa bango mapema batozu bakufaki na bango balamuki susu bo lamusi bango le susu bazuma souffle donc ça lui bien quoi tout en SMS ya suka na moni tout en SMS ya suka comme ça to clôturer analyse na biso toujours ba mama Kikolo ngai mama Claudine Kikolo na pesi ona mbote papa place ozali ngai pe nazalaki na bana lobby na Sini Africa to monaki mais ba artiste congolais bazo jouer basengaka na bango mbongo te bazo jouer bazo pesa bango mbongo ya biso na Luanda awa kaka kosenga surtout na mtozo ba kosenga bokoma kaka matolo na bango kimabino vraiment donc besoin ça peut esprit on a kana kala ya travail bo travailler pour kombo na yo eyo kana na Congo pour peut tango ke Congo ba ya mayo oye pe na Congo pe on de beta na salle moko awa bo ke pour beta pe na Congo wana ba tu ya ndimo ke bo te mo la bo beti bo za ateka ke bango so ba ye kaka biso kaka non vraiment na pesi mbote na ba biso ba soutenir biso na pesi mbote na bana nyonso ya Luanda vraiment obola na rémission na bino to lobola Luanda vraiment na chaîne na biso JNZ News TV bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne oyo bo continuer toujours ko la émission na bino bo ko za la décité na isa bino bo partager émission o vraiment partout bo zali ceux qui ba critiquer ça bo tinga biso sur ba SMS numéro déjà ngwana bino bozo mangi to sur la micro za to sur la SMS ba to be ba la nango en direct ngwana bo sur la to sur la SMS donc donc ngwana vraiment na pesi mbote na bato so balinganga na bo sanité ba vena nga tout bazana kata Paris na bo sanité ba vena nga tout bazana kata Allemagne ba diaspora tout ya Allemagne ya Paris ya Londres ya Bruxelles partout bozali ya Suisse na pesi nous mbote place aux bana tout ya Brazzaville bana poto bana mungali na pesi nous mbote place aux bana Luanda tout
napesi bino mbote place bozali oza votre humble serviteur Yves Marcel, artiste, journaliste na bino moko kaka o azopesa bino makambo kitoko, azopesa bino banews ya kitoko, bino monto solo belande bandeko na biso ya Luanda, artiste comédien ya Luanda, il faut changer pour ezaka teka bino faut bosela ka bango ba yaka po bomona ke ba wa succès na bino bandi wana te bozela pete ka bango ba yaka ka bazwa ka bango na bino ka te bino po beta ka ba sale basala on ezala out bo beta ka po la force ngo de sangana tama 5 personnes to bengani bo tepe libaya po bo tepe ba yona na bino ba fiche na bino bo but bo yat bon on a été que ce qu'on nous boya kana sinara to bodem de la dim na bino so ke Congo ba marabino te vraiment ba la Congo na pesi no mbote trop pesi bozali na pesi no mbote vraiment pesi bozali ba master na tout na Congo wana na pesi no mbote pesi bozali na bosanité CPI na bosani yote na bosani CPI te manzaka odile manzaka mwasi nzambe na bosanité Pablo Kini bino kaka nde bozo simba émission où vraiment nzambe azana na biso tokutani lundi prochain, donc à partir de 17h, chaque lundi à partir de 17h vous allez dessus analyse émission na bino ngoto de la Luanda, bo s'abonner massivement. Merci beaucoup vraiment ande bolanda ki biso toujours ensemble toko.